Respect est réciproque. Donc leki faut banga mukolo pe faut banga leki na yo. Bango so bazo banga te lelo ta mususu bampungu bazo simba to ebité. Parce que musique obiso to salaki ezaki akisité. Et bo ba vie voloko. Papé voloko nanu. Est-ce que Robino ayoka pena papé voloko bien? De fois yoka papé voloko. Ba papé voloko ta papé voloko ti lelo do ma danger. Bango tam so mona ke lelo leki a manqué ya po moi ke tam ça 5 mois 6 mois il y a 2 ans. Il y a 3 ans. Non, mais il y a un oh makama événement il y a salaki wana yo tam suna sali ngote. Mais muta sali poza la Robino et ça fallait. Na nenga voyager to na nenga ya nenga abeta na orchestre fallait. Na limité. Na limité po ngana yabi Robino a voyager n'est pas fallait. Faut eba bakulutu. Faut eba bakulutu makamba sali surtout wenge loko makamba sali na vie ya nule. Na to mona pa matu mususu te. Na ba génération to ba oya na to mona ngote. Bon aza sir na yemoko a. Abi daninga ko panza sango na na monde depuis ko panza sango na kata Congo. Wana yemta yebi makamna ye. Congo winner, monde mobima bazotala. Congo winner, ya Saraka Bunji. Moka mobima botala Congo winner. Mwana Congo nyoso clique na Congo winner. Congo winner. Monde mobima bozotala Congo winner. Ya Saraka Bunji Adida Lumumba. Taille S. Merci. Mbote bonjour partout, bozuli bakuya kolanda émission na bino bolinga kamingi to lebela nyonso avec Adida Lumumba l'homme à la taille S toujours ndenge to lebela ka donc ceux qui bomoni na dia GBT la femme selon Jésus-Christ les colons ont mis l'esprit c'est que bokomona Adida Lumumba lelo ayeli bino bansango ya kitoko na bino soki Adida Lumumba ye c'est que ayena makambo ya kitoko. Aujourd'hui on va parler sur la musique toujours ozo ningisa mboka na biso tokobeta moko l'un ba musicien ya Karmapa. Dans les faits, Adida Lumumba, Yinda Tambola, Kapia Kotambola. Là, je salue Constant Mayas depuis Turquie, Balobi, Akenda, Kenda, Zonga, donc Moutasimba, Turquie, Namaboko. Donc, pourquoi pas Balobi, Hervé Luzolo, Bambo, tena en place aux Ali Balobi, Fabrice Kabunji. Fabrice Kabunji na mona ipenda ba commentaire et ça qui a dit dans le moment moi qui toko donc tango commenter ça la moi Adida qui toko toujours na Congo winner pourquoi pas à mon boss Balobi Sarah Kabunji Balobi femme noire donc moi ça le kingolo na mwindo tant bazolo bakia moi ça le kingolo na mwindo faut ko yeba ngolongo ya ndenge nini là je salue Ninel Okemba depuis Brazzaville ma grande sœur propre makila ya maman donc moya ko loba trop até pourquoi pas Priska Okemba pourquoi pas Balobi Irsil Nimi, pourquoi pas famille na mobimba donc on appelle bino bambote na bino place bozali nzamba continuer ko bomba bino ndet na ba ka l'autre beta masolo ya musique beaucoup découvrir ngo na artiste moko ya Karmapa. Est-ce que tous baté banda ba polémique bandi Karmapa zo yo kanati te baté Karmapa abomando l'état abomando l'été si mo réel ko fongola nga na artiste nga tozana ye Machuda. Tozoe Baté Yemoka Robaksani artiste bonjour. Bonjour Adida Lumumba, grand chroniqueur ya mboka Congo, pays Afrique mobimba. Merci, bonne santé. Ouais, nous avons un pepele vraiment na ngolo Nzambe et puis na ngolo elle arrive droite classe comme mobimba donc santé kolongo no pepe kitoko quoi. Machuda bazolanda na Congo Winner Télévision ebika ande to betama solongo pour ba comprendre pena que Machuda ndé mutazana plateau artiste musicien moi loko mo be sala pena que artiste musicien ndé mutazana plateau. Oui bika ka dona pesina nombote na vena nga Eric Lucas ta olympique. Yona vena nga mo donc tanga bo kan chwaka na bika ko sepela trop. British fatana lula ya artire ba piato na zuwa. Jilio Kapeto kutaki na kupawa na shamwe hoyebi ete soki nani ye meni zango yangani hayaki kutu kabongisela ngai mbeto wili shungu pasha ezonga ye mafuta na yo ingaka yango na sombi leyo mwanga yaka yeye supu nango yango ya pokwa tika bazua nokiyoko bomanga Adida Lumumba Blaise Moko Apo bikala mayele dina cheche
talaka bankunga yango wana quoi. Merci, j'espère que tu vas sentir que c'est peli. Machuda, tu as penda, tu as kende penda na mama kambonde ezali la kaka. Parle-nous de toi, qui est Machuda? Machuda bandi musique. Quand pour lelo Machuda, lelo batuba yeba Machuda na monde de musique. Vraiment merci vraiment Adida Lumumba donc taille S. Vraiment ngana bandi musique na ngai na aja muke. Mais na kata orchestre na yo kota ngo vraiment na ba 2000 na yo kota na kati ya Rive Droite Classe K. Mais la bande na orchestre mike kaka ndenge ezalaka nango. Na yo kota na 2000 na Rive Droite Classe K. Le to na 2022 donc 22 ans déjà na kati ya Rive Droite. Donc ça est belé quoi. Donc parcours na ngeza nango mingi te mais mingi l'équipe na kati ya Rive Droite pa mo le roi de la rumba congolaise. Place à Zaina za saluer les karma pas la valeur ajoutée. Donc yango na parcours na nga quoi. Eza nango pena ya mulai te quoi. Machuda so etoke pe tozongi à part yozolo bak karma pas ozomona te ano bandi bandi no musique na neni parce que lobby maire on meki on détailler biso ano bandi la musique. Non na bandiango donc na loba pena donc na bandi ministre ba 95 donc na bandi ndule langa pena a joindre na ne wana quoi 1995 na bandi makambo nanga mike na kena ba expression londela na beti na kena ba orchestre ka ezanga ba komo ngamo na sala orchestre na biso ya famille na zi ba petit na ngai ba Jado ba Platini na former un orchestre ya famille pena donc ba Jires ngamo na coach na bango na opesa ba chant yo mo monika da ko kate na ko velo te tikana kena nga pene pa karma mais moyebi ka bandaka bongo te bandi muke simane oya pena o pena ke ko vimbiso pena makambo donc na pena pas de karma pa yango de makambo ezali kombo pe l'héritier du trône koti na yepe ozwa su kombo su number 1 na ozwa su mikolo premier assistant du roi donc nyonso ne zaka makambo wana ye moko karma pa mta peso to yo mo mpesa ye mo zo pesa nga ba kombo wana na kata studio ta obelela roi ami boseke ye mo za roi mabeli petit bina ke roi pour yoki pena ke donc petit bwaki na nenga osakana te on a été capable de créer un désordre tout beau le guerre dans le groupe parce que ba biga bazawana ba chanteur ma casse bazana comment que yo qui nous bengo au moins t'es capable créer sous polémique dans quatre musique on a binoté non créer polémique t'es biso to ya en famille ba yebi bango mo pe ba yebi biga Picasso mbote place azali ba yebi ke tant ba ye mouvement ba écoute pena ke Leaf Machuda za number 1 ba yo kaka da kombo na yo kotaka liboso mais oui, biso to bandi ko orchestre na bana ba carton to lia ba loso pena ya pembe au début ma décision mona libanda donc biso to bandi pena orchestre na carton ti to mona instrument ye biso to za ki wana donc Leaf Machuda ki pena la première na kata makambo wana vous comprenez donc mingi to lobeleza te po ngande ba yebi ba mo histoire ba chanda histoire te même roi de la rumba yebi ke petio adaki mutali boso ba o ba ye koya ba ye kuta petio na kata masolo petio a kembi trop. Merci Constant Maya Soyo qui déjà Machuda ndenga lobi Machuda tozaka toujours wana na masolo ndengo lobi na temps oyo sali pas karma pas na moment oyo ninyo bénéficier à makasi pour lelo karma na karma pas parce que tout le monde ba hérité ba mission o amike ba bana o ba génération ba yesika ba yena simala bino mais baza ko évoluer ba bino bo banda musique kala mais ti lelo bozoyo kanate bozoyo banate est-ce que zaka kadin que karma pas mutazo zipa bino to ye mutawo linga bobimate no ezako du bongo te tango tangi héritier na pesina no gogan moteto place azali omoni lelo yo makambo yo sala malelo biso sala ki on kala déjà makambo yo sala malelo nga Leaf Machuda na sala ngo kala tongo ya ko sala te la tamona ba banyo na danger ya ko sala ngo tuti ba BMO ba omona lelo nga tamona ngo dana ba 2003 na tamona BM zo comprendre muto ayebinga aoba ba yete oyo mbiaka ko sala te maison mère na miki lycée le yazoga ngela jeep 4x4 na yaki na ngo vitara ngana kina d'emblée na ke miki lité mais bah oui bah jeune abino déjà to timbelongo beaucoup na ba système benaki OK pas père moko boeto jo moko bonayo boyebani obika pire vient na pesa ka mo boro na ke na ngono na beta tour na sa na tambula na ngona ya kozongisa yo leki na tevo comme sango yayo adida lumba te ngana la famille ba roi biso famille na biso famille tout do za pena donc na roi moment sakana te donc pifoné na lo balare lo bala famille na biso donc to tangi na bakar to que de partout na bakar donc tu n'as pas de bakar wana pena donc nga pena donc famille su pena bakar zwa yolo ko sa makamwana zwa bakar no yango ke damla nango
mais bato bauta mikili baotutela ngo tolo ngana otutela ngo tolo tonga tamana bakara danger na kini nasali ba succès pe danger na kata kini ba image ali soko fouiller ba image na biso bena arrive droit au mona vous comprenez na buni na ba artiste bele ba yebi nga pena ba bike mutu wana c'est un combattant au saranate do soka bimi photo pakata mbango net mikolo bo mona pena ke tango ba makamango zonga sikoyo eza susomo quoi donc mutu na bike ba okima na bango ba okima pena kalata mikolo za kotanga ba omona ngo ba omoko. Donc preuve que la peine dans l'accès bon nous première nzembo sous na rocha deuxième chanson na rocha sous l'album moyo autre sa prédateur ba yo kango. Parlons un peu de Karmapa s'il te plaît Machuda parce que Karmapa tu éviter azana voyage toi ça. Non les rois za les rois en plein travail en ça te boulot penezo lia etango. Donc soko moni ku biso to bima bo epoka donc to yiba banzela mais to za pena na mama na boulot au saranate pour te convaincre sous Afrique na Congo. Comment que Karmapa za na kinyazo yo kanate? Pourquoi? Aza toujours en cheval studio kaka. Studio répétition coulisses. Donc pour mon aïe faut pena le téléphone. Même le téléphone ouais comme rare. Ba Simon Mandela baza mais pour mon apena comme la roi et ça passe. Parce que nous bosser dire ya osaranate prévenir bozo na réseaux sociaux mikolo yem takanyango love ezayo. Donc muta lo bazate. Donc love ezayo mikolo tango ko bimana prédateur ba découvrir pena que oui Karmapa bunga ki pamba ta na ko travailler dire. Mais Karmapa tout le monde a ba maison mais ou razali ou rasoka asali peut-être album na yo zo mona ke o témoignage oni ba musicien ba oye bana ba tie banzembo mais o ya bino na orchestre na bino ya Karmapa kaka Karmapa mtaye bana ba Machuda ba biga bozo ye bana te elo oni ne sala ka na ebité na album bozo bimisa est-ce que Machuda zana nzembo na kati to Machuda zo sala ka ba vocal to zo sala ka ba cœur? Non koye bana soko bi koye bana en tout cas adida lumba yo ko lukangati. C'est qu'on comprend que Moutouana pena donc azalaka. Ngana yebi parce que ya yo ngana yebi. On sale mission mikolo ngana la nisi ba mission belé koto mikolo yo. Zoko pa village makeba nasi ba leminga kutu koto pona osaba mission. Donc c'est que naza pena donc nakata masolo. Donc sango nango panzana. Donc ezo lubade ya solo déjà kalate pour prédateur eza album oyo ngana tie vocal naza peso ba intervention na banzemo mseza wana. Donc et puis na nzemo mobimba na kati album wana. To koyo kata mo extrait ya nzembo to na extrait mo ya ba vocal o sali na prela. Te na opesa bino kata mo extrait na ngamuke ya nzembo. Mo extrait ka muke kaka donc ba yo kaka proposer zo ya kala te quoi. To yo ka. Ozo tindela nga maloba ya mabeye moto alingaki nga. Ozo panzanga isango partout ya moto akufanga. Ba mafinga na réseaux sociaux na la mi vote za ya ngai te miso na yende tala kinga na nzela e démarche na ngai panzaki e motema akoki te ala ninga lobi je t'aime lokolo swani singa na nzela e o mwa da banzela to okende bino so boyembeli Machuda so boyembeli bolingo te boka bien te mais bolingo nde nzame kutu yemo na kata biblia lobi bolingo nzambe na biblia alobi na so bolingo daki na bible te mais tozala kopanzana ko sakana te adida suka bolingo ne yango ne makambu poso ngana to lingani te donc za mobulu mo yo tala pe ngati so pena lingi pe donc Benedict te awa pe otaka ngai te donc bolingo ne yango ne za makambu na kata mokilo donc sa bolingo po bible mo abirage bolingo donc so to sala ka bolingo muta obonga bolinga te donc c'est que mais quand on a ce album est marquant. Album mais na juillet on a fait juillet bozo atam sous Love Ezayo ya le roi de la rumba congolaise. Tu à côté la bois c'était ce qu'on a la vérité Love Ezayo soko linga mutu na yo yeba ka tikalika ya yo. Yo pe soko linga mutu no kuna yeba ko azaka ya yo. Yeba ka ne ko batele lokwa ngone zalaka. Donc otika bolinga ngote ke na ko akene ko tamula yenga te. Yango to bige Love Ezayo. Love Ezanga biwele, Love Eza o kuna Love Eza kuna donc c'est ça quoi. Merci Machuda, j'espère que Toyoki Machuda ndenga lobi Machuda tutiki na ngambo na bino to koti pena na kati makambo ezo ningisa mboka oyo kotala baleki o babimisika oyo ba polémique comme ebele na internet baleki o bazo bima sima na bino lelo bazo banga bino ba mikolo te et tant qu'artiste point de vue no cause la nine par rapport ya baleki o bazo bima bazo banga liso ba mikolo te. Bon ngai pena na ko websa bango ke moni biso to kutaki pe bato la musique en Congo. Ouais. Donc, ils ont un respect réciproque. Donc, les qui faut banga mukolo pe faut banga les qui na yo.
bango so bazo banga te lelo ta mususu bampungu bazo simba to yebite parce que musique obiso to salaki ezaki akisite ngana za pena na musique na zo sala musique na ngana yebi na ke boulot na ngeza oyo donc na ko bana travailler ta mususu de 6h à 22h pour na yebi ke musala na ngaya ngwana mais bango ta mususu mona ke lelo leke o manke ya po mo ke ta musa 5 mois 6 mois il y a 2 ans il y a 3 ans non mais yaya no yebi oyo makama sala be événement yaya sala ki wana yo ta mususu na sala yango te yaya beti ba grande salle yo na obeti yango te donc faut respecter yaya pozo la na idéologie ba yaya donc pona nga na respecter mutu tout ba master pay ba leki donc to yeba ke musique o to ki kokuta yango bato basalaki yango bazalaki donc ko kasate ke soki yo beti o leki succès nde yaya wana akoti mai non parce que dans la place mususu ba ko benga yaya wana yo mususu ba ko benga ote zo comprendre donc ba place ba ko benga yaya yo mususu ba ko benga ote pour tout le monde en gros que bâtir marumba les karama pas kei mais tu as vu que personne n'a pas ça la succès avec ta rumba dans une babengete pour pas qu'on peut ça y a le kumuna donc l'équipe ba l'équipe non peut ba koya donc il faut donc ça respect wana ngana ko na oza pena contre et le ko na ba l'équipe ba do boya ba yana bango pour banzembo lebe to beta awa balinda na ba yana ikotaki ba mingongo ba niansa ba yana ikotaki toujours bandana mo banzemo ba ya to tshana kata banzemo na biso donc faut tous na ba respect makasi na ba kulutu na biso wana donc j'écoute te to sala jeté de ba kulutu ba kotika la kulutu ata kufi mais otika la kaya ya obengi kaya ya wana kufaki donc le bateke ale kinanga te et ben matika la ga kulutu soka kufi so da mukolo nayo donc respect la réciproque entre biso na baleki na biso vraiment toye ba kotosa ngala zo la mingi héritier gogan nazo l'héritier na respect héritier za nango héritier akoto ya mututu watanabe na oki ba polémique musu ba lobi ke héritier ndenga za wana héritier uti ko changer lelo boko mo benga e dernier fils ya président naé de la forêt père naé on a comme je peux dire ba lobi ni ke ya za dernier fils ya wenge mais biso nyoso toyebi ko bossa na tete bi dernier fils ezalaka Ferregola tellement zalaki na moi ba problème ya zalaki arrêté kuna na poto mais comment que ora ko bimisa lilobana que hérité ndaza dernier fils ya wenge to linga to comprendre kotane e linge lobani bon et donc on appelle faut comprendre bien hérité aza dernier fils ya BCBGT aza dernier fils ya maison mère na on fait comprendre ba tout bien donc aza dernier fils ya maison mère et non ya bon chic bon genre 4x4. Tant que le président Wera, président Jibé, président Blaise Boula, président Dolph, président Alain Makaba, Didé Marcela. Donc, Wana Koutou, héritier d'Aïkoutouté. Tant que ça n'a pas de chikinae. Mais la maison mère, il y a le dernier fils, il y a maison mère. Tant que fait les longoué, héritier de Tikaliwana. Donc, il faut même comprendre les locaux. On a dit que héritier dernier fils, il y a BCBG, bon chic, bon genre. Non, pour dernier fils, il y a bon chic, bon genre, il a fait les go là, les padres. Du tout histoire na bien parce que to bundala wana ba ipen wana kuna yida osera ba émission tout eza na ipen ba mission musu ba dakita donc ba faire to bundala bango na ba ipen kuna donc ba mama na bitumba entre bango ba na ba ranking entre bango na BCBG na maison mère mais biso to zaki wana la kati wana donc na to yebi bango bien donc ba me ko compliquer histoire ngo te histoire ya mukie héritier da dernier fils ya maison mère Ferregola da dernier fils il y a BCBG bon ching bon genre ba comprendre bon. Merci Machuda, j'espère que toujours continuer toujours to kene mono et tant qu'artiste au bandi monde musique leloté oza ya baleki kotala moko ya bana ya wera oyo abengi na kombo ya Robino ba propos teni na ba internet na ba télévision kolobake eza na vie moko te akola na talent lokola Papa Wemba et tant qu'artiste okokolo bani le côté bon Robino mbote na place uzali na yabi ko za maestro pe kaka mais faut yeba ke Papa Wemba ata musu anobeta musique yo ki baliboma Papa Wemba nyoso te oyoki pe ba tu musu nyoso penate donc faut yoka bien on comprendre que ba musu be bazalaki pe ba l'équipe fait beaucoup bazalaki so basa pe ba mama na ba succès ko le ba fait beaucoup bazalaki mais fait beaucoup ne achaki nde kaka aika ki mpiko na bulo na ye ke musala na nga eza nuli ba misuta so bazwa ki ngo na ngo kaka passion ka bongo leka na ye mais fait beaucoup la tenir pena iloko wana bibi na ke donc nga bulo na nga yaki na kodame na musique et non oloba ke mutaleka ki fait beaucoup na makamwana za te pour fait beaucoup pas yebi ke ba mpakane bazaki tala ba fait loko ba fait joski bazaki j'étais
ba vieux Joski ba ki jete ba vieux na biso ba John Paul ba ki jete donc soko yo ki azo yemba boita souffrir beaucoup le tchè mopanzi oche nanyaka telanga likambo epai ya sabae motema emesana se na yo pembeni nanga butu mobimba nalalaka te kaka bainsomni adonise yebisa ye yasagi yo motema dede kotela ye asfana musomi na Nairobi uzuma daba ma mélodie yango bena ba bi pena karma papa akomaneka musicien ba karaoke donc bokomaka ko interpréter tozoka babiloko ba grand wana tokobosa nango te po biso to copier bango tokobosa nango te ko niepe bango te ouais donc Robino faut ebake eza nango o Robino lobiti parce que biso ko lo ba pe mara mwana metolo ba te po to tala pena donc calendrier nyoso bato baleka na raza ndule na biso eza non papa we makaka ba talent danger bazaki na kata Congo ko sala na te na tango ba vieux Joskit ba ko kuta papa ba ko kuta ba vieux Joskit on se bazo yemba déjà donc ayeba pena ke oyo ba kukuta azana mungongo ne kitoko papa makutu donc mutu kuta kolobela mungonga papa mbazati azana mungongo danser kutu mais Robino pardon na katchote Robino lobi que mutaoyemba loko ayazate bo ba vieux voloko papa voloko nanu est-ce que Robino ayoka pena papa voloko bien de fois yoka papa voloko papa voloko ta papa voloko ti le la de ma danger a ça la orgame te donc a ça demi tonté a ma danger na so que ngana kenda jum suna ko ti ndula ya fait voloko na te mais biso tam so ça ba je faut to ça soit ouvre voir pour to comprendre que ba vieux ba danger ka ba tika ba danger ba vieux voloko ba na Robino yoka vieux voloko comprendre yoka ta ba disque na ye o comprendre que papa mapé ba vieux pe ba zaki danger est-ce que oui bien tant moment ya Robino so ko ça élection nzema Robino moko nzema Robino moko bon na mona banzemo na vraiment mais na beterango pena CTT ko tia pena ditoyi pona yo kango pena pas ba générique ça la rumba asala ba rumba ko asala rumba moko ya mutuka bona mona mutuka ke mvua mwacha loboko na mutuka donc na lela moi mélodie ngo kutu mage to kiminga na la mélodie wana bien donc asala ba rumba na ya bien ye mona abiyeka kulumba tena betela ngo CTT fa betela rumba PCT parce que mikolo za rumba eza sous sebenité soko moni lelo ba to kotu na patrimoine international parce que rumba ne makambo donc mikolo ndeza rumba donc faut azonga penata la biso pena bien accompagner pena pour rumba so comprendre ngo si sebenité le côté sebenité ensemble la bato yo ina idée to sangisa to betango to keimba moko mais rumba eza bato ba sangana te yo mo fo misana inspiration na simane ba compléter yo merci et ceux qui bon côté Robino lobby abimi na maison mère mais muta sali poise à la Robino et ça fallait na nenga voyager to na nenga ya nenga ya abeta na orchestre fallait na limité na limité po ngana bi Robino a voyager n'est pas fallait fallait ne me mieux pour relaxer moi banzela ngo nenga za la kake ezaka boza bo mais makampena ke oteke o abimite ngana ebelo na maison mère na vocal moko ka osala na ebelo na vocal wana moko ozo comprendre doni ya kate place zo uti za mababe ya mababe place o uti oboyango boy parler na bino okendi mano parler mbanda te foko ni botika loko wana loko penga na zo telemela ngo donc soko uti place bo lobaka vérité uti place po le so batali calendrier na ba mona ko leka pa faliti ozo mo siko place okoti mai o lekane na maison mère oye po Robino mwana biso ko to matete a fréquenter matete lemba donc na kozala na un contre été ponga na mona ke lokumu na biso ya ngwana zo comprendre mais faye lelo Robino comme porte parole fallait azole kate mais Robino mutazole 4 lelo azobetela le Kambasta to yoka ba propos fallait lobby ka lobby a ko retourner penda déjà loko la sali défi pardon a sali défi na ba kulutu na wenge ba uti ko beta stade Marti ya lobby ke a koto ni sa stade ke bukana et tant qu'artiste vraiment moi ba polémique wana to luka wana donc photo ya wana na lobby ke lo moke faut ba kulutu bakulutu mangamba sali surtout wenge loko mangamba sali na vie ya ndule na to mona pa matu mususu te na ba génération to ba oya na to mona ngote ko ba wenge ba sai ba mama na pagai lelo soto yobi ba mutuka danser c'est wenge
Vous comprenez? Tu as ta souhait propre qui t'a c'est wenge. Donc on y a raté. Tu as raté. Si on est à stade, oui. Et ça, on place, tu as raté. On a ce que ça pour naïe. Il y a mon temps ça monique qui n'est pas ça la propagande naïe. Tam c'est aussi manabongo. Mais ils ont des musiques. Tu as des musiques. Tu as des musiques. Et ça a bien ma casse. Que tout ça va polémique. Wenga kalatoye baka ba wera ba tondi saka ba jibe ba tondi saka. Mais faut que bango que stadio ba utu ko beta parce que wera za na base, jiba za na base, Adolphe za na base, Vena Biso, Blaise Boula za na base. Mais yango moni que le sala ki moi plein wana. Compte tenu que ya air ba respecta ki te yango moni que ba tumusu ba bimaki. Mais fallait lobi na effort na yemoko. A kotondi sa stadio wana. Donc à défier ba bon, ça c'est na yemoko a. Abi daninga opanza sango na monde depuis opanza sango na kata Congo. Wana yemta yebi mangamunaye. So comprendre pena dida. Yemta yebi mangamunaye. Donc tia lo babongo tam susube. Abi daye batu ba uta passer par là-bas kota. De tout tika événement ya et salama. Pour le pays opanza pe sango na monde que RDC bazala ba artiste à danger. Donc to boya te to ni manga ke ndengo ya lo. Po yemta lobi yango. Yemta lobi yango do malobeza ye to ko kanga maloba na eti. Ada sir. De tout tika ya salatana. Et tant qu'artiste, conseil ni noko pesa na ba bazolanda yo ba mission nyos wana za conseil Machuda zo pesa ba mission parce que lelo yo polémique ezala gité polémique ezongi ya makas. Est-ce que pana bino musique na biso pour kende liboso fuka toza la tota polémique na 4 to musique na biso zo sengande travail tozo mona ba Nigérien bazo kende liboso parce que baza na boyokani. Lelo bango bande kolanda biso lelo biso to komi kolanda ba Nigérien et tant qu'artiste musique na bino ezo kende liboso tezo kende na kokufa wana to la lisandule on to pesa avantage na ba étranger wana ba nyataka biso zo comprendre donc il faut pena donc to zala batu biso to ba grand artiste bazana kata moko ya osaranti donc photo zala pena to yebi manga mandule ya osaranti mais ba polémique wana yo conduire biso na manga mobo et donc ça biso comme ça to ba bassesse d'autres si quand on te met dans ndule pour la que polémique ça va mais fait loyal que tu peux discuter na makama ndule ah yako na sala kimpiaka mais tu peux beta featuring to spécial tu peux timon donc et le to soit na ka to kabwani te bokabana ndule te ba America ba kabwana ngate comprendre ba kabwana ngate donc faut pela to za la soudé na ndule le Congo et kensa so musika quoi ya nganga no epsa bango. Ma question moya kingai to toucha qui moi point moko ya côté parce que tout le monde est vers la fin dans un moment que par rapport à hérité Robin lobby yenda la tiber wana le la combien poli bazala ki belé na maison mère ba la tiba vidéo oyo hérité a manqué même de la forêt le ba n'importe quoi mais les lots pour comme moi na malamu le lo ba bossa nignon so ba komi ko tala et tant qu'artiste est-ce que ba bloc wana qui ingratitude obola ça que ça bientôt le lo pour longue pas karma pas au kosala lokola ba leki no ndenge bazo sala Machuda vraiment ngai na limité na école de moi ma monsieur uta na ba palais éducation uta na ba palais donc soko bimagi impoli na palais na bino manka mère manka père tilibana au salon hérité alors a manka ki wera mais ayaka osenga pardon to mona ngo biso moko ke asagenuer lo mbe yo papa nanga c'est comme ça est-ce que Robino ça sali wata na leader moko oya manke na sala ngote donc pourquoi pas tout le baké hérité ça respect pour azongeli pena ba papa na yasengi bolimi si pas peine na yo ba peine ba yambie na bras ouverts donc Robino sala peka même mané hérité sali et ozana ngo sembe pardon libéraka. Hérita sengi pardon ta le mangama album ne sala 2 ans déjà ngoyo to ke hérita beta fort hein azo beta fort mais Robino sala même ma et non di sumuté pardon za di sumuté et ko sunga kutu yo e ko sunga pe batu ba ko ya sima na yo ozo comprendre donc to yebaka mangamo wana po ngapela animateur ko sala pa le karma rien na lo bon émission na do na ko sala ngo ata mukolo moti po na yebi na bimi kuna na sema ngamna po azapela dura ko frenet ya yebani ko le kapengati azana ba konzi ba yebi ke ngape ku nanu kuduti donc sikona ke loba mabepa na yo mo teke na ko bomaka masolo nanga de foza ka bolamu tout temps bolamu fezalaka soka na kanda mutu s'approcher na yebse ke tala boyeboy akosa ko corriger ye moko kaka kusango du aleka na TV de Robino salaka ndenge wata salaki omona makamno ne uzala. Merci Robino ba pesi conseil pa ya artiste monene na mboko yo Machuda to comme na biso na suka Machuda
émission ezalaka nga na désannoncé nanga na otikela wa micro oko dédicacer batu na ndengo lingi apo yembeli biso po tant nini so sakana na micro yembela biso bwaka mabanga na ndengo lingi après to sila ninga na yo. Merci na balandi nyonso topé na ba abonné nyonso ya Congo Winner Télévision. J'espère que vous allez qui coacher branché toujours na Congo Winner Télévision. Oyo tolobi kaka mbote na yo Mama Sarah Kabunji. Mama Sarah Kabunji, moi ça le kingolo na mwindo donc je te sali. Pourquoi pas balobi Constant Mayas depuis Turquie, bambote na place aux Ali, sans oublier balobi Hervé Luzolo. J'espère que yo beaucoup de choses à la brancher toujours na Congo Winner. Pourquoi pas Fabrice Kabunji. Donc merci Nabino. Bon continuer à s'abonner toujours na Congo Winner, bon partager l'émission et que ça la bien. Sans oublier balobi la femme selon Jésus-Christ, balobi Moko Nadia GB, la femme selon Jésus-Christ, les colons mille esprits maman, bambo tenao place aux alliés, donc ba gros bisous na yo, pourquoi pas balobi Eloli Katendes, pourquoi pas Nyota balobi, Sandra Nyota, bambo tenabino soki na bosa niseke na sali sum à mon pasteur que j'aime beaucoup, balobi père spirituel, balobi le révérend Servit Kajango, papa merci na o nyo sozo continuer comme ça là, et pas ya mona na Adida Lumumba, musa les okende selo kende seko kendaka donc tozo forcer tepeto kendela nango molo titre comme place tozala ngo posa soki bo sepeli na ba image to pesa merci mingi balobi na Albiba Yunga Albiba Yunga mwana mobali moko molai mbinga donc ba image à qualité boy donc kota montage boy bika ye moko donc avandi Adida Lumumba toujours tozo continuer balobi moi ba commentaire na bino que ça la bien partager que ça la bien ngana bino to kuta ina numéro ya tozo tiki la mission na biso Machuda moi ba dédicace moi le yembo to kutani après ceci. Merci vraiment à Adida Lumumba taille S vraiment na pesi bino merci à trop donc ngaba mbote na ngana kopesa kaka pa yemoko Simon Mandela le Sa Majesté le roi de Bruxelles. Na taka de pointe na Savané Takolo et puis Bénédicte Kintangwa moi mwasi moko naturel ba mbongo ebele na pesi mbote place Zali donc les amis de Lif Machuda to bosanité Ridi Makwekwe Grand Jogo international na bosani yote quoi donc mikolo ezaka lika moko kaka prédateur ezakaki troyanga motema o koya na yo epa nanga eza nde délivrance bolingo na yebi eza moke sengo oyanga ebongwana ki lifelo mama célérité wana ezo ya kala te bo savurango quoi donc danger na love eza yo donc avocat la danger eza wana osakana te quoi na pesi mbote na Iget Ngabiwel Joseline Sadia mbota trop na yebi ke makamno pe kine kitoko quoi la bosanité venanga lui à dogo le patriarche dire tokabangu nzevu mpembi Willy Shungu venanga Léon Mwanga maele dina tchétché vraiment la pesi bana oni britannique mobima mbota trop le PDG Somida matete bomoko gile sodolo impresario matete international président yoyo président Dipo bana matete ya solo vraiment bisonoso kitoko makasi quoi honorable Raphaël Kibuka bana moamba baza posa na yo quoi yonne makambo merci. Congo Winner monde mobima bazotala Congo Winner ya Sarah Kabunji mboka mobima botala Congo Winner mwana Congo nyoso clique na Congo Winner monde mobima bozotala Congo Winner ya Sarah Kabunji Adida Lumumba taille S merci.